ezala na bana na histoire ya Bible. Donc tu dois confondre histoire te afin que tu vendre na makomi peut te développer mission na biso très bien. Alors ngana ina tout na question moko. Papa Zambwana, oza sûr que histoire oyo nde elekaki na Bible ndenge nzamba asalaki pa na bango ndenge moko pe méthode moko wana nzamba osala ba Congolais. Ça veut dire que ceux bana Israël abimaki na marque moko boye na pays moko boye o nzamba ponaka bakendaka na boumba bimana ndenga marque oyo. Donc biso pe ko sa mabongo. Donc ndenge bana Israël baki tantôt na Égypte babimaki bakaboli mer rouge baleki. Donc même miracle nzamba ozongisa biso poto bimana sorti wana ou bien ça kaka stratégie moko zo pesa ça ka neti ba sambole moko boye ou bien devinette wana biso to banda ko deviner to banda ko tâtonner ou bien nini. Donc vant ça biso pena na moboku ya likambu et to kende bien. Et bon, ton azon simaloba. Merci de Odon. Réponse wana na banza ezana mukanda Jérémie 5 à partir ya 20e chapitre. Place oyo bana Israël ba loblaki te nzambe alimbisa bango repentance na nini na ko reconnaître d'abord na bobungi na bango. Alors otuninga isoki comparaison ya situation oyo ya Israël soki eza ndenge moko na epa na biso. Bien sûr que oui, batu bakozala toujours batu na mabele oyo. Et histoire ko ikozala ndenge moko à 100% te, mais ba similarité ezali. Similarité en place zali ko mona, c'est parce que bikamu moko ndeko mbala auti koloba awa ngai msuna na ba ndeko basala ka bokoko oyo to ba secte ba bokoko onalanda ba de près na tanga pe makamu na bango. Msusu bazaka pe na nzela na makamusu balobaka tali kamuka uti koloba awa azongisa yinga na sekuna na 1930 presque pour dire que ayesti na 1958 engelo baki azotante mpe kokotala na tangu biso tozaina ko tourner na culture na biso selon modèle ya bokoko na biso ti na 1960 to ko indépendance azotala un peu moralité ya batu comment ezalaki balancer si je me trompe pas na ndenga la landelie okoya ko mora ete na temps wana oui moralité ezalaka mais moralité en place ezalelaka eza penza directement corrélé na religion te mais eza corrélé na bonzambe. Quand je dis de bonzambe elingelo bake zwa mutu aza ko reconnaître qu'il y a un être supérieur et pas na et comment aza ko respecter être supérieur ango de place on a comment était batu batambola ki na niveau wana très simple très basique très préliminaire et daki biso ko ya komona ete babiyoma nyonso ya babozangi ba respect entre biso na biso ya kowela wambongo ya kobomana ba politicien banintu tout ça ibana 1960 na data lelo yo ezalaki te. Et pourquoi ezalaki te de kombala encore il faut na yebso avec mes félicitations na likambo otiko bima ko bimisa awa c'est parce que religion chrétienne qui engape na condamné yango na introduction na ngai que to komi na ba pasteur oyo balingi même ko yeba kutu atamu que signifie la Bible te que signifie pe bana Israël te que signifie pe makamoto tanga na Bible te et comment l'église doit être organisée na beta déjà c'était na marto na bamba cha na église que Congo est quoi parce que à partir de 1960 tamba malula nyonso ba yeli biso eba chrétienté mais ba yeli biso une certaine incompréhension na ba définition oyo même bana Israël ba yeba ki ba ezalaki pe bongo te biso ba yeko forcer biso ngotiki no na data lelo religion chrétienne eza na perdiction ya kozanga ko yeba rôle un pasteur rôle église na pourquoi l'église doit vraiment faire des choses oyo bazanga ko sala mikolo qui est archi faux eza na nzela bobungi. Voilà comment désordre est au côté na Congo. Donc de 1930 to iko mona de 1920 ans ba pasi mo kibango ba komi peza ko ya ko yeba le bana nzambe pe ba kote le bana nzambe ko ya ko mona ite batata nyonso wana pardon comment ba kumbela ki connaissance biblique et connaissance ya nzambe eza totalement différente que aspect comme on ba jour oyo bato ya ba religieux mikolo ba komi na intérêt ya mbongo bakomi na intérêt ya kopesa batu connaissance ya nzambe sur base ya boya kopesa pana biso ba lataka ba possible na ba voyager na poto ya wana lobiete et loko peneza clé na Congo oyo ekumbi biso na désordre qui yango bozo ngana nyata na pwe wana na lobiango très bien ezali bonzambe na kati na religion chrétienne na Congo eza totalement na échec et échoué ko sala rôle na yango. Na condamné l'église chrétienne était, mais je condamne les applications de l'église chrétienne au Congo. Et ça na wrong place, et ça na makamaki mpeve ezalite, ya soki lobi côté, na lobi côté. Papa Odo,
landa très bien na loba ite ke mutu na mutu ke na foi na ye bokoti na lola eza eloko mususu religion eza eloko mususu role ya religion ezali tia batu na moralité ya kitoko babanga nzambe babanga na bango bazala engagé na ba service communautaire oyo kopesaka respect na société na biso ba role ya lokola échoué voilà pourquoi na Kivu kuna bato ko bomana comme na pamba rap comme na eloko pamba ba homosexualité comme na eloko pamba ndeko bala nkoni siko nazo kosala révision chaque nazo pesa bino 5 minutes pour na tirer conclusion ya suka pour côté politique tunalinga ko toucha mo président mais na ko toucha mo soute pour na tana biso et to yebike politique eza découlé na sima religion muntu ba pasteur ba religion chrétienne eza na sima ya l'église ya na kata ba politico na biso oyo et puis des autres eye makasi mais ndeko bala na pesa na mo 5 minutes na suka oyo ça oyo za nango na conclusion oko tirer sur base ya mwandamba masolo autres allons passer pour ndeko deve c'est comme si minute ni après singai e bani ko kusala ntika ekoka ndeko mbala après yo na kopesa mbala ndeko odon Matondo le na opesa ngama lobana sepele mingi menanga na tunaka côté technique ni nangana tu na na motuna mona ko tu na côté technique nini oto ko sala po biso peto banda ko créer biloko lokola baninga mususu ba créaka na ebite so na likanisi ya kopesa nga na place wana Matondo. Merci. Côté technique de na prometa na faleta na toucher na politique na technique. Côté technique premier échec to comme na yango il faut comprendre et technologie tika ezala na service ya muntu mais soki muntu comme na sima service ya technologie échec total yango par exemple ba pays développés depuis que la bango bazali na machinerie na bango oyo ezali ko sala ete batu bango kena machine na ba compagnie na bango bazo sala misala sans batu po ba bimisa ba sala production ba sapatu ya ba sardine na ba biloko ndenge na ndenge mais na mikolo ba technologie komi bazana besoin di batu kaka robot ye moko za ko sala ba camion nyonso peinture ye moko ko sangisa ba assemblage nyonso tout ça il faut que tala l'industrie d'aujourd'hui comment eza ko sala ete mutu oza suna besoin ko sala te mais machine ba ordinateur est remplacé par robot est remplacé par place ya bateau c'est ce que je voulais dire ceci et aussi longtemps que biso bana ya Congo toza ko ya okati trajectoire oyo ba mindele ba pays occidentaux ba mizula ki déjà ya kozana opportunité ya ko engager ba tebeye na misala biso ba compagnie exista kite et na data lelo tozo kende ko sauter na suka potozwa ba technologie oyo est comme déjà valable oyo zali ke ezana besoin ba to ko sala te. Premier danger to komi na Congo to kotika la ko tenir coûté parce que ba misala même c'est ko ya ba misala ngo ekosenga batu ebelete na côté technologie pe aussi longtemps que ba chino ba komi ko produire ba prise o ezali ko kotsa ki fiche na kati fiche ngo pese ya matlango ebimaki nango soki gouvernement na biso akozane capable ya kosala inspection na matadi na ba port na biso to ki avant ba produit ekota ba sala ka ba américain qui fait le kana inspection et qualifié selon définition ya machine yango to ya instrument yango to ya cellulaire yango to ya batterie yango to ya prise yango eloko nyonso pesa yango kombo soki Congo akozala incapable ya contrôler standard ya ingénieura et Congo etoko koma na point où okeko somba télévision na tongo na butu ekufi et puis nini parce que les pays n'arrivent même pas à contrôler tout ceci donc to koma na point où technologie ko yana yango na mokili na minute suka eko pesa biso kozonga na sima na ndenge moko ya somo ya kosakana kutu te. Alors ndeko mbala na yebi te soki na répondre côté technologie Matondo o répondre bien na sepeli mingi kasi na ngana beta mwa sete muke na koloba ete biso to koyi kolanda technologie wana te ya ba robot parce que ce to landir technologie ya ba robot to na manque ya impôt parce que batu soki basali bako contribuer na mboka et puis batu tango bazo kene museza ko bazo sala gym ti eko senga ke batu nyonso bazala na nzoto malamu parce que e contribuer na santé. Alors robot soki le tozomona ba crise tozomona cause nango eza nini eza ba robot wana batu bazo déclarer chômage cause nango eza ba robot wana de robot ça sert à rien il faut batu ba travailler en fait que contribution ekota pour soki moto ake musala tanga ozonga ozambongo ya kolesa batu soki robot aze ake kosala et que moto asali musala te vous ne voyez pas que moto ana kozala pene loko osombe loko te ti batu ba kotelema ti ko créer ba rébellion ndenge tozo komona lelo Afrique eza stable te likola ba manka ba biloko wana na ba aventure na bango ba osala ba bloquer Afrique
enfin que bango ba régner bazwa bino biloko bakendaka po bayaka bazala ba arbitre d'où mutu nyonso efa kene musala tokotala robote tokotala bato bakosala ba contribuer pe na l'état pe akoka kozwa souffle po ya ko sala ba biloko mususu etikali matondo nazongisi maloba